Bande Kumbote, boza bien. Affaire Karine Mokodi et vie n'a pas adversaire à Karine. Oza point de vue nanga. Liberté de l'expression. Karine Mokodi n'a un peu sur faute. Oui. Karine eza faute na yo. Po elinko lobate ke so botina mobali. Mobali wana solola na mwana te. To mbali wana ya otala mwana te. Mwana utanga te, mwana okola te, mwana kolia te, mwana osumba te te atwana poto. Ombo mwasi na bana. So do kaboni de ana mobali yaya. Foza na ba limite moko boye pona 1 respect na yo, 2 respect à famille, 3 respect pe ya mwana. Pona ngai Karine mi se longation, mi se longa. Fallait pas o mema evi na ndaku na yo. Wana eza point de vue nanga. Fallait pas. Peu importe, moi, il faut solo na papa, moi, il faut azwa affection à papa, to boite. Fallait osukara na na téléphone. Boni moi na bien. Moi na couche yate, moi na milk yate, moi na mboa minerval, moi na ba activité osukara na téléphone. Pour na respect na yo. Comment na ke na mon vidéo na moko sali obi ke non evi ayaki awa. Nga tikeli na ngai evi chambre na ngai alali na mwana nga alali na nga na chambre mwana eza déjà mabe au moment où yo so koma de ana mutu mususu yo koma de ana mobali mususu Karine mibali bazala na zuwa mobali yako boma yo poka yena mobali na yo wana ya sika bazanga yo bino mibale alors faut kozana ba limite ko tia ba limite na mama mususu. Même ngata so na mwa mobali non sepela na ngati non sepela te kembeto nga na yakaka na lalaka ale yo ozwi tata ya mwana na yo oke kolalisa lisu na mbetu wana omonte ke so zaki na relation msu ya sika olukeli relation na wana problème ata yo na evi pendant que evi azaki na vacances na ndaku na yo ata bosala ke loko te ata magode beta makite Karine moi mobali na wana sika ako chaka barrière pensée pour ezalaka te ta siko ne evi un million sous pour la deuxième fois cela veut dire yo osa sage te Karine osaleli sagesse te Karine bino ya okosba na caméra yo nga ba te ba fongula caméra makombo yo loba nandimana ngote puis na mpui boya ka kosa batu dans les fonds ya ngote bo vivre na réalité bien Karine. Onga timba, onga mona la samba, onga grand prêtre, grand esprit. Karine o saleli ki grand esprit tena efi. O eza deuxième fois efi ya humilié yo et pas bananio ba ennemi na yo. Deuxième fois non. T'allais pas l'appeler chez toi. Evi a koka ki kocha makolo na ndaku na yo te. Na modelo a humilié yo. Ayoki la kutu bébé wana mwana na lwa komi na 3 ans. Dieu merci. Mais tant mwana ana zaki bébé atika yo na balabala yo kuto ana chance ana famille na poto mobali atiki yo na balabala me ba mama leki no ba yana na poto bazwi yo e bongo siko na bande komso basi o bazala na famille na poto te ye moko kaka siko likamba bongo komela yo o lala wapi okay wapi alors faut ça mayele yaya na nini yango excuse pour na respect na yo on a respect na yo et puis pour na bonne image ya mwana ngo ya yo poko za mayele ba Félix ayembi ke so mono kabona na mutu akomo lukaso nga seka bosa na ke loko na modeli yo imilia ki evi mafisi kala so etoboka eke zongi yo pensa ta mafisi ayo otala mwana akoyaka na eni moko boye pa na yo ya na eni moko boye poka sa nini ay nili o lisusu pour la deuxième fois alors mutu azako emilio na ba modèle boye ti na famille na yo ozo mona te que c'est pas la peine ata kutango to botaki pour ceux qui vraiment bobotaki ya solo a même na souci ya éducation ya mwana bobotaki na ye il peut pas ko humilier même na mwana bongo ko lobake mwana ana za mal éduqué mwana za na éducation te mais c'est pas gentil. C'est pas gentil Karine. O même maman na ba sentiment moko en tout cas ngalinga yo ngapela na linga yo parce que même atata ngo sa banalise na yo o sa la banalise na yo correct e mona na ke muto yo ana NT mais ba diversaire na yo tong basala ba live
omona pene ke muto abimisa elongi ya eni na misu o pene so bapesi embeli chuba ko chuba foza mayele yaya foza mayele lobite ke soto bota kifo ya ga kutala mwana na ndako nga na vanda kana mbali nanga no ya zela mwana kola mwana so akoli mwana mutu bakima na yete mwana mutu bakima kana yete makila batu bakima na ngote mwana soka koli ye moko akoluka nimero ya tata na ye moko akoluka nimero ya tata mwasi na ye moko bando benga tata na ye metanga zana mukie tango mwana zana mukie yaya na telefone suka na telefone boni bien mwana za bien et puis c'est tout pona robattre la ba respect na yo na ba valeur no ba dignité na yo parce que yo za mutu ya media ta sikondo ngo sambo esu pour la deuxième fois donc mobali yango ayaki kotala mwana olia mema boneri amemi isusu humiliation ale lobi na ngwa ko ya lisusu oyambi lisusu Karine non non ate kuto humilie ngata humilie tanga monga no ba tutomona na mitakala mais so ekotiti na famille non yaya non yaya cha break osali mabe Karine fa ko suka na na telefone soit tu ndengo lobaki ke soit za posa mwana abenga ma Charlotte abenga ma Charlotte jour alinga yo tala mwana ozui mwana oki otiki pa ma Charlotte akutena mwana ye apesi nyonso to oya memaki akopesa pona mwana esili yo na ye ya pas causerie ya pas visionnement ya rien pour regarder nini personnalité na yo siko ndeti makamba bwe na site relation na ya sika bozape na benda po atanga nde naza so nazaki mwa mobali non sepe na ngati na sepe na ngati atande naza so naza mwa mbali no linga na ngati ke ndako nga na yakaka ndako nga apesaka na futaka na sombaka miliki ndako nga sombaka na futaka courant na futaka mai ale ex ayaka wana po ani balobaki bangaka mingi muto azaka nani mobali ya mwasi na kala baloba bongo batamasese bangaka mingi muto azaka mobali ya mwasi na kala to mwasi ya mobali no ya kala bangaka mingi po ani po bayebani ba secret bayebani ba point faible. En cas de pépé, bakuta ni kabwe, buzobe ko salama. Ata kutobi o naza grand esprit ki nya puis na puis. Buzobe ko salama nango. Bon, je suis arrivé à mon travail. Karine. Ma Marieta. Ata abi papa mwana yaya buzobe ko salama. E ko salama. Ata libele a rosimba. Yo soja manueka evi lukuta. Osali mabe ne omemaki evi na ndako na yo. Osali mabe makasi tasiko. Karine. Na okeli ona mawa. Ma Marieta na okeli ona mawa. Faut oza mayele. Parce que so azaki mobalu alingi yo. Il allait pas te laisser dans la rue ma chérie. Na mwana bébé. Il allait pas te laisser dans la rue. Pour ni bal bozala bongo. Isa kitoko te Bayami bal po ni bosala bongo. Boli ko sala ka bana bato basi banko. Yo chiki mwasi na balabala. Na mwasi na ba relation na ye na ba connaissance na ye abunja buninja mbasungi ye azwinda kuna ya komi stable. Ale yosko ozoya. Oye po lie fufu ya no chelo nye na fufu wana. Po bino beoke la bana bato basi beoke la ba ma te. Bo bino nde ba oke la bino ma. Karine o raisonna kite yaya. Fallait pas mema evi na ndaku na yo pona ngai fallait pas o mema evi na ndaku no po muto apocho buzo bamba liboso mba mi bale po apoto lisusu banga te ekomeli nango ye lokwa limesano ekomeli limesano amuta buzoba azamu bala buzoba fallait pas o mema ye na ndaku na yo tasiko buzoba mba mi bale lisusu buzoba tapa kuta nepe na mwana ngo eloni ya malonga pesi na mwana eloko pete ayeka rapport yo tala ba kiti atala kaka ndaku atala ba chambre atala ndengo koma stable yo mo mto fungoli porte ya humiliation atali ndengo komi stable ala lempi alo lambele ba semulu na ba makoso a pepe soupu angoli apona simala ngwazi yo mobali yo sakana na obwe be Karine n'importe quoi ata utonga pesela kiombo ya nga ya kozong solombo no tala bino ba mbali bosa ba jeka na bat bosa na ba ngai osa sa ba je bébé na ko compter le penda 1 fois 10 fois 20 fois tina 120 francs
Oh, pesa qui n'a zongi c'est lui yango. Pour te montrer que je suis capable. Wani boni ko sakana bana bato basi bon. Kitoko te, hein? Kitoko te ma kasi. Courage Karine, la baronne. Ete ayo. Courage. Pona nga osali mabe. Osali vraiment mabe. So dejo kabwa ina mutu yaya kanga banjela nyonso tu. Oh, bakote la kana sima bana. Oh, bana ngope ata miliki bo piara te ka bana. Bana diako. Bokote la kana sima bana ngani. Bana nzambe abatela papa. Gouvernement pe moi liniero bana ba bien. Souka na téléphone, boni bana bien, classe c'est bon. Tout est correct. Tout va bien. Tout va bien. Oh, na yakuna. Non. Ya vana mwana yo. Vana mwana yo, mwana kokola na mwana soka koli na ye moko lukatata bango. Makila mtu bakima na ngote. Makila mtu bakima na ngote yaya. Makila mtu bakima na ngote me mwana tango aza mukie, botika ko traumatiser mwana. Mwana lobi akokola. Ali amona ka ba video tata na bango abandai ko emilie mama na bango. Oh mama lobaki boye pona papa, c'est pas bon. Pona respect ya mwana bino mwasi wana bobota ki wana bokanga mino na bino Evina Karine. Botika ko sambwisana na media. Bokangi mino na bino bobatela respect na mnonde bolongo la ki bilamba bino mbale botika la mitakala boye bani biloko sa makolo. Bobatela respect, hein? Bobatela dignité, hein? Karine nga pesi yo foti nande ya mabete Karine ngai na pesi yo foti fallait pas omema Evi na ndaku na yo. Fallait pas. Po jamais koza na mbala zo Emilia ka yo boye non non ezalaka te. Mbala zo Emilia ka yo boye pe na réseaux sociaux atoko moi sinon mbala pe ba pota na me. Esuka ta na place abino mbale mais ya Emilia na ba réseaux sociaux boye kitoko te. Na pesi yo foti Karine yo mo muto fungoli porte wana fallait po yamba Evi na ndaku na yo fallait bosuka ka na téléphone soit ndenge lobaki ke soka za posa mwana ketika mwana pa mama Charlotte bosuka bongo ombiambie na ndaku no et puis leki su na caméra ozola kisa bato babilamba na ye o atika ke pa na yo yaya yo mo muto ofungoli ba porte yaya ndima ka ko samba bosiko na chiki bino bozala bien. YouTube ezala penza objectif nanga te YouTube ezala ngo wana mais j'ai mes objectifs voilà ce qui t'impesa mi moi 10 minutes moi 20 minutes so peut ça non te puis n'ampui c'est pas ngaza koni mama te o femme au foyer au vendre la 4 heures d'ita live non moi je travaille na chiki bino Karine courage ma variété courage courage pour personnalité basomba angote comprendre ndeti ngaboye na j'aime ma personnalité ngato amukolo so komo bunga ya no cha break surtout ana bapoto libanda boye ba yaya oto yo okuta na poto omona benda osali na yaya mo be relation mais akomi okonza yo ndeti muta manipule yaya ngona mamani ya na mamani ya pia na pia respect yo be pia respect so na mono komo ya na manipulation ya nga cha break je m'en fous je m'embala kui nga na cha break etali ngati to yagi no mukolo moko te yo pe mto futa ndaku nga avandaka te we c'est important na pia respect donc c'est un respect réciproque so komo ya na molima manipulation na cha break na breaker penza oh car il faut tina yo osali mabe. Bon, Nanchiki Bino, bisous, bye, boza bien, que Dieu vous protège. On se revoit à la prochaine. Et n'hésitez pas de vous abonner. Bon s'abonner, kaka, ba s'abonnera kaka. Bon s'abonner massivement. Malgré tout, ba vidéo kota ka penja, ten, yate. Mais, bon s'abonner kaka, après ça, ka bien. Oh, ya Bino Miss Elongation. La maman de Djemila. Belle sœur à Bato Manisha. Bazu wapi. Bisous, bye. À la prochaine. Karine Mawa. Yo kapé Chantal. Tanza muke na kota. Chantal a bien. Et ça kondi miso et se koche ya comme la ta manette. Ma bola.
Abi Karine okondi deja miso ese koti yo maneti wana bomoni azolata nazo bomba miso ese koti yo aïe bino man bofungula ba porte annihilation pardon mutu daso a manqué o de respect ya cha break nde chingabwe ba manque ba respect na lingana ngangote ngaso yelinga manque respect oza mukolo za mwa mke ya na ko s'imposer respect za ka réciproque ah oui respect za réciproque lobite ke soza mukolo nango ba okomisa lokwa papier génie opangusa farata na ninyo non non ngana cha break na break akapenza break je mambala ku yo mtofute ya nganda na yaka no mkomoro na mboko ba ku na ya ba mkomoro na ebi ateta de santé na bonde ezala te boka yo Karine bisous bye Karine courage ma ba yetan courage courage ya faute na yo ngape na miss na condamné yo faute na yo yo moto fungoli ba porte ya buzoba oyo yo moko bye